Breaking news ezaba sangwa Congo na banda kuna bino ezali émission et salami bongo na Proverbe 30 le passé de la diaspora pe ezali kolekisa mabongo na Softkins ezali émission to espace où ezali live na télévision na internet. Alors basangwa Congo biso toza en direct à Mongalema lelo samedi esika wapi tozo mena bino basango na tango ya bafeti biso bana na nzambe to fetaka Noël te mais Noël to tikela ngo fete ya bana alors que biso to fetaka fete ya Pâques parce que Yesu abotama na Noël te. Na basangwa Congo, deux compagnies rwandaises occupent une colline à l'est du Congo, c'est-à-dire deux compagnies de ce rwandais et côté na Congo, na complicité toujours na alias Kabila. Congolais tout à Bongama, ngonga ya libération et koki, ngonga ko libérer mboke koki do banda makambu ya Congo et banda na ba rwandais depuis berere ya musée Laurent Désiré Kabila na nzambe asala biso grâce lokola sikote poto sila na Kabila alias Kabila le faux Kabila poto sila na ye na clan na ye mobimba donc na ngonga oyo ye moko amilukeli ba problème papa na biso Etienne Tshisekedi atindika kiye pour asala ba faute pe asimbisi touche Kabila a zabongo na communauté internationale ba zana rupture ya relation. La communauté internationale très fâchée sur la provocation et les menaces du Rwandais, du génocidaire rwandais alias Kabila, de ce qu'il a fait dans sa réunion et dans son allocution dernièrement devant les congrès. Il faut réunion monene salamana Congo ou na diaspora pour na biso nyonso ba combattants tokutanana ba soi-disant ba politiciens ou il y a opposition pour tout ba ko cadrer ba masolo pour ba masolo ngo ezotambola vraiment bien te. Kabila alias Kabila amilukeli makambo na mindele na ONU na CEE communauté internationale na ba ambassadeur tout oyo baza accrédité na Kinshasa parce que l'air ya zoloba ke solution à Congo egoya na orienté na occidenté abwakeli ONU pe communauté internationale mbokela pe a provoqué bango ezali idéologie a outé ko je pas vient na Mugabe o yabise ke beba na batuana parce que so récit ko beba na bango muto ko contrôler aza soutien ndenge ye abeba na bango mais azobo sala ke Mugabe azali mwana ya Zimbabwe za mabela bakoko na ye alias Kabila aza Rwandais Congo ezali mboka na été alors yo koki ko lancer guerre na communauté internationale te na ba kolomboka te et surtout ba tout ba yebi lisolo na okoza congolais te pe bizaleli na yo comportement na yo ezola que oza na congolais te donc ezali mawa mingi makambo zo na Congo ye moko amisimbisi touche pe ba ambassadeur tout bazo boule ndenge ni ba osila na ye pe Obama ye moko aza très fâché en colère alobi ayebi ndenge akosila na assassin oyo ya mutu lokola Kagame Kabila na mutu mususu oyo ya babenge na kombo ya Bisengemani pe mususu babenge na kombo ya Ruberwa mususu babenge na kombo ya nani ya président oyo ya Uganda na kombo ya Museveni. Et puis na fin de l'année où tous on a 3 dirigeants africains babimi là le plus de babimi premier na lokuta ba grand menteur d'Afrique ezali bongo numéro 1 ezali bongo alias Kabila, numéro 2 ezali bongo Zuma et numéro 3 ezali bongo numéro 2 ezali bongo Paul Kagame, numéro 3 ezali bongo Zuma. Donc bango misato ba zo zui ba soulier d'or ya ba menteur et Afrique pe ba criminel. Tshisekedi na IDPS a Simbisi Rwandais alias Kabila grand touche azozela a récupéré pouvoir oyo bayiba na 2011 ezali bongo kita benda bika to éviter ekosuka la bango ndeni mais avant nangonga oyo biso tozoluka nani ozala prochain président ya Congo nazu élément moko ba uto tindelanga na commandant Eli Kapende oyo azali bongo général ya ba tigre na Congo avant na cité na jolie cité to la nana lisolo oyo boyo ka yemoko nenga zondima ke ba osala passation de pouvoir yena alias Kabila toke bani et sengeli na ba dirigeant pe ba population baye bana koloba bosolo
poete Congo ekende liboso. Mbote na bino esika nyonso tu bozwami bozali kolanda numéro ya sika ya émission Loba Bosolo. Toye liboso na bino awa poete toyeba na koloba bosolo na o etali actualité o ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo na o etali politique pe social ya mboka na biso. Lelo andimi koloba bosolo na mayematali ye ezali bongo président Kapende Eli o azali président de Libération Nationale du Congo. Mbote ndeko Kapende. Nakozala ngai moko te bo momesano tozali bongo na Madame la Joie Mianda oyo tomesana kozala na ye bosi bomesana kokutana na biso na bitando na bino ya ike mpona kosombitina oyo ezali baaktualité politique ya mboka na biso. Mbote Mama la Joie. Mbote ndeko Dadi. Vraiment tokosenga na bino baye bozali kolanda biso botikala vraiment kolanda émission oyo pamba te lelo na invité na biso tokosola mingi mayematali actualité oyo etali ye. Ndeko Eli Kapende na zongeli yo lisusu pona kotuna motuna ya yambo. Vraiment peuple congolais mobimba ayebi ete ozalaki bongo détenu na prison ya Ndolo na o etali justice militaire. Kasi lelo ozali libanda, ozali moto ozali déjà na liberté na yo. Uta babimisi yo vraiment tokoki koloba ozali ko sentir ndenge nini? Bon, merci, pas journaliste. Nous allons sentir qu'il y a très bien dentro de la cas. Vous voyez déjà que nous sommes déjà privés à liberté. Après aussi liberté, on va sentir toujours qui toque. Nous allons sentir très bien. Vous allez sentir très bien, ndeko kasi. Tu éviter tina nini au kota kikuna na prison ya Ndolo, population alingi aïba bosolo. Na o ne surtout etali détention na yo. Oui, merci. Détention Nandolo. Ya liboso ezalaki po ya poa oyo naza nango na kati ya politique ya mboka Congo. Et surtout na histoire oyo naza nango ya kala na ya sika. De bazalaki mingi kobanga. Peut-être que na 2011 j'ai la même chose en 2006. Il y a des collègues qui ont la politique. Il fallait empêcher moi quelque part pour réussir que les élections. Parce que la présence de Zela est la quitté à l'élection. Moi, Mboka Kapende Eli. Pour ça, 3 mois et 3 ans à 10 mois. Justice militaire, vous avez reproché au Nanini. Nazalaki na ba accusation ebele. Ya liboso nazalaki na aner. Kuna na aner basenga kingai premier jour esinga kingai ko remettre ba dossier nyonso basinyo yeza na bakor ya AFDEL. Alors wana nde na boyaki ko zongsa na wasongsa te. Yami balé na auditorat militaire nazalaki ba kisaki ngai que ba militaire bazali na responsabilité na ngai bazotika te depuis ta ya rébellion bazali. Mais peuple congolais ebi ke ceux qui bakangaki ezali po yo ngaki kotombokisa ba militaire d'abord ça la rébellion. Nde wana na lobby déjà que auditorat militaire akizaki ngai na 3 formes ya liboso a lobby déjà que ba militaire nyonso nazalaki na ya kala baza toujours obéir ba ordre na ngai. Alors nde bakanisaki déjà kokende na ngai Angola bakanisi déjà na ye ko préparer pona ya encore na guerre po ya kodestituer ba constitution ya pays ya luf na propre frontière ya luf. Alors wana nde pesaki bobangi ya bango nyonso. Mais avec la makatina ou te pour ça la rébellion. Nata mukete mena ngande chef nazaki na ba militaire. Après mboko nde nazalaki. Si on a besoin de rébellion, pourquoi ne remettre encore les militaires na Bongo bobangi wana ezalaki na bango pona nini kasi? Et bango ne bo balobaki mai ngala pamba te. Yango maman na otika c'est déjà que
poids oyo nazalaka nango oyo naza nango nde tozosolola ezopesa n'importe qui kozala tranquille te omoni nde nakomi lelo oyo nayebisa bato mosusu bazolala te ngai nazolala lese mais bato mosusu alias Kabila azolala kimia te ana kimia te. C'est ça le problème. Mais papa Kapende, tu es dit que yo aussi au sala déjà parti politique na yo aux alliés déjà militaires démobilisés. Mais pour nani bango ba kendeli susu ko reprocher likambo etali armée aussi longtemps que yo aux alliés susu na dossier na té et puis makambo ya AFDL c'est le cas depuis que AFDL ekufa pourquoi ko zongisa toujours na ba problème oyo ezali déjà ya makambo kala or que yo déjà parti na yo to ebi que ezali membre ya opposition politique. Il est vrai, papa Jonas, il dit déjà que ce qu'on confirmait que Lyon, Kosaso Kakoufi, il faut pour la yo qui solo wana nde wa approcher pemen. Mais ce kaza olala, oza na bobangi. Ozo mona déjà que azana encore vivant, or que akufa kala. Mais approximation wana eke kosila na mutu te. Ata na ndenge yo moko ye awo. Ozoyeba déjà que ozosolola kaka na baforme nyonso ozoyeba toujours aire mosusu kobenga ngai général aire mosusu kobenga président aire mosusu bon ezaka Lyon bon nde ozomona donc toloba bato wana bazali kobanga o kasi mpona nini procès na yo eumeli bongo 3 ans na koleka ndambo ezali mpona nini nani alingaki kosoutenir dossier wana nande nakendaki nane nabimi na tikala ta komona ta mokonzi moko pembeni boya ye na dossier parce que mutu nyonso azobanga omona déjà ke mais babanga yo ndenge nini yo ozali mwana ya Congo bayebi yo ozali papa malamu ozali président ya parti politique monene na kati ya Congo mpe homme politique monene bakobanga yo na likambo nini yo moko en tant journaliste kende nane bato batala déjà ke lelo amonini na général président Kapenda nayebi déjà ke bakuluka yo ndenge nyonso mpo bayeba déjà osolo na ye nini okendaki kokutana ndenge nini mais silisa na émission wota nde bakuluka yo déjà mpo oyebani ndenge nini na bango nini ezali awa nde bozosolola ce n'est pas n'importe qui même oyo nyonso ozomona yo moko ozokonte ke tel ke yebisa nani ke toke ekutana na président Kapende soki akondimela yo meka nani oyo nyonso yo oyebi déjà ke tel wana meka nani oyebisa ye ke ngai dimanche nakenda nakutanaki na ye tala na émission nasalaki na ye toke nani okutana soki akondimela yo ayebisa déjà mwana tika déjà wana parce que ayebi déjà ke kuna Lyon azali mpona nini bobangi yana ezosila bango te kasi mama naotoyebisa déjà ke Lyon basakanaka na ye te ata soki azopema azoleka déjà 100 mètres oke 200 mètres parce que pour oleka pembeni ya Lyon ce n'est pas facile ce n'est pas facile na courage premièrement yo moko mama courage ozalaki nango mpa Jacques congolaise mais sinon ce n'est pas n'importe qui oleka nde bayebi déjà ke akomaki mercredi oya na joli site kaka boye déjà wana mais fale na yo moko ozobanga ana uti bayebisa déjà ke mercredi ce qui veut dire ntango ezalaki 23h bamosusu batikaki bandako na ero nazoloba bazolala na ndako te Kabila azolala na ye moko ayebi très bien kalobi vérité ye wana nani alias Kabila nzingazi bamoni déjà ke babangaka ngai bosolo nde toza na mopusa ye wana nani bon oyo nyonso babangaka ngai na ye moko bazangi kombo akoyoka akotalaka ye moko mama oyo akenda kosala nini ye moko ayebi déjà ke ake koprovoke ngai baproblème mosusu mwana mboka Kapendeli lelo l'état congolais epesi yo liberté obimi mpe république démocratique na biso ezali kokende na maponami situation politique makanisi na yo ezali na kati ya mayema azali koleka na mboka na biso mpona situation politique na biso par rapport à baélection oyo tozo kobongisa na 2016 ya solo ezali bien maponami oyo tozosenga bana mboka bazala presse mingi
te pressé oyo bazosala nde wana bazolela déjà chaque fois mboka ezobonga te mboka eza nango kitoko bon ezali bato maponami ezali mais faut vérifier yango très bien parce que manungunungu eza na kati nungunungu nesi nini président bon injustice na ngambu ya banani na ngambu ya bapaya nde banani po biso nyonso toyebi ke tozali mboka na biso tozali bana Congo président na biso de la République aza mwana Congo skombo bapaya yango président aloba bosolo tozo peuple congolais aza na besoin ya vérité omoni mama nde oye awa oye epai ya mwana Congo oyo azali na mikuwa ya koko na ye ya bakoko na ye ya bapapa na ye ye moko eza awa mais ntango ezosolola ande osilisa nakotikala te kotinda lettre ou bien nasenga déjà na bato mosusu mpo bazala déjà au courant te ekozala kaka biso na biso moko bakongo alias Kabila azalaka soka yambi asali rapport atili na Rwanda président Kapende bapaya wana bapaya bazanga kombo président omoni ntango toyaki na fude toyaki na bapaya ebele tozali na bapaya ya Angola tozali na bapaya ya Rwanda tozali na bapaya ya Uganda Burundi après tant que j'installé y encore ebele sud-africain Namibien Zimbabwéen Belge tout consort après encore outil comme on a déjà Tanzanie collabo ya Willy Makiesi vice premier ministre Saïd Makambote tozali état major ya bapaya mokoto kopanza yango nde bayeba déjà bazalaki combien panza okamba moko toye po na nini mama toye po ya kopanza yango kasi panza ko mokoni mais yango babimisi tobimaki mercredi te mais pesa biso mwata ota nde tozopanza yango président torozela ti mokolo kopanza toyeba vérité banani baétranger oyo bazali na kati ya mboka na biso ndenge ozali koloba kasi likambo ya baélection tomonaki bandeko ya seni bautaki kopublie calendrier global ndenge esalamaki na ndungu elekaki makasi na nsima ya calendrier partiel oyo bango babimisaki kasi ntango tomoni pression ya communauté internationale na bandeko omoni deja esika souffrance ya bana Congo eutaka sikoyo ntango mokonzi ya mboka abosani ke disipe bauti koloba deja élection eza na deja il a fallu abenga deja oyo basalaki loi boya abotiaki 36 mois de découpage correspondre te na calendrier électoral bobongisana na avant na publier bango batiki mokonzi apublier après atala oyo eza 3 ans l'accent noy laissez-moi président mais on publier mosusu oyo metala na lobaki eza 2 ans donc soki tolandi bosolo ezali ke likambo ya découpage territorial ezokofavorize lisusu glissement ya président de la république wana nde ebebisi ye programme nyonso président de la république ebebisi ye programme parce qu'il n'a pas ce n'est pas que toboyi mais azalaki trop pressé na ye bapresse ngana moko namonaki nga moko na tant président azalaki na Lubumbashi esika na ngai kuna na botama asansaki bato nyonso même mokonzi alobaki ke eza te ke so ngai bato bakokanisa découpage ngai moko ngai nde nasali eza te ke ngai nalali nalamuki kaka boye nake kaka boye ya déjà découpage ça montre que motu moko bien mibale misato bazotinda ye soki ezalaki ya ye moko alinga koloba déjà ke bapapa bamama na baleki nalalaki nakanisi mingi mpo ya mboka mpo nakamba yango bien nde nakanisi déjà nasala badécoupage boye mais ye alobi ke ce n'est pas ke nalalaki nalamuki kaka na bandi découpage te ezali biloko bino botindaki biso totindi ye kosala découpage pressé te nayebi te soki oyo batindaki ya bauti wapi wana nde toyebi te mais ye nde abebisi makasi donc likambo ya calendrier global na découpage territorial ekopesa kimia te na likambo wana nde emonani ke batindaki bango ya kotinda solution yo okoki kopesa ezali nini oui solution ezali biso tozopesa
moi baide na gouvernement tobandaki déjà na quelque part gouvernement yokaki biso na deux côtés soit na CENI soit na gouvernement talaki bayokaki parce que toutes les deux côtés toza na réponse ezala na gouvernement toza na réponse orale et écrite ezala na part ya CENI toza na réponse orale et écrite mais ça montre que bazalaki na nyonso na erreur. Mais erreur yango ndenge bino bozali koloba erreur mais seni azokosala mosala déjà kala mingi te depuis ba candidature eningi kobanda kosalama omoni te ke maloba na bino surtout bozoloba ezokende nango kaka pamba ye azokende na ye déjà train eza déjà en marche ndenge bango bazoloba donc po ya kotikala nsima etali ye te eza bongo te ye soki asali calendrier biso toza na kati ya calendrier wana kutu lobi abengaki mpo baparti nyonso totika baemblème ya baparti tokenda tomemelaki ye gouvernement na ye découpage oyo asalaki tomemelaki ye mais bozela encore kotala oyo ya biso parce que proposition na bino banda bokenda kopropose bango calendrier global ti lelo na barépondre à bino te et puis seni azokocontinue te oyo ya biso barépondraki oyo ya biso front de libération nationale du Congo biso toprésente nane te na baninga ya opposition ni du gouvernement alors tozwaki na gouvernement parce que yo oza membre ya opposition baopposant yo surtout basanganaki baki kotika calendrier global na bango benga azalaki na prison ozalaki na président jo ya mokitani na yo azalaki oui mokitana na ngai azalaki asali mosala kitoko omoyeke bino mona opposition boza na kati opposition mais boza na boyokani te boyokani eza te opposition ekisani ezali opposition de partage du pouvoir après eza opposition d'échange d'idées dans la mémoire de conduire mboka mais oyo opposition de partage du pouvoir wana nde azali komitungisa azomona nani mama lelo le 29 biso nde tozali koko ya bango nyonso koko ya bakoko nyonso eza biso nga na bandeko na nyonso ya front de libération nationale du Congo. Donc la liste au bateau opposant bakende kotika ba liste na bango pe ba liste na lisenya ote ko publier yo pe ya bino ba kombe bimaki liste c'est il y a 477 partis. Oui, tozali parti officiel. Donc le président on a dit bien c'est que na candidat présidentiel au Kozala Bokozala. Oh, na bimaki po ya mboka na ye ko kamba zate ke oyo kamba mboka président kolukana candidat dans un candidat présidentiel mais balibéraki po na nini parce que de possession wana yo kay de non c'est que opposition elle na yo za candidat déjà ba opposition na pe mususu donc boye kaka ndenge bomisana bokenda kana ke bopanzana mama ba position mususu wana ezate opposition ezali ba lobaki opposition lobaki ekobisa candidat unique siko candidat unique mais ezana kasi yo to tuni na yo koto lobiki opesi biso bango candidat wana unique babaki ba loba siko na te bazobanga so kozi chance peut-être donc candidat unique ezando de président nani te nani okoyoka na gouvernement akoyebisa bino na opposition akoyebisa bino wana nde tokozela déjà koyeba déjà que candidat eza nani ou président eza nani de yo ozana déjà na membre candidat présidentiel oui donc c'est candidat opposition eza yo nde ba kala eyebani na l'état na mais bango babaki na eyebani te président na kati ndako ntango bazo nommé pape ce qui veut dire que ba archevêque nde bayebaka déjà pape mais population ekoyeba ntango bafime ekobima libanda président na koloba na oza vraiment convaincu que yo nde mutu kokamba mboka oyo oh mama nayaki kosala nini wuta Angola koyawa nayaki mpona kamba mboka bazokangela ngai nini kokamba mboka te après balibere nini parce que bamoni déjà que mandat oyo toyaki nango
oyo ngai nayaki na collègue na ngai Laurent Désiré Kabila ntango Nzambe abengi na maboko ya banguna tosangani toci papa président ya lelo Joseph Kabila Kabange ntango tokomi déjà ke mandat esili ya premier président oyo toyaki na ye na AFDEL. Maintenant photo pona mosusu parmi mosusu mayebisa ngai lisusu nano oyo toyaki na ye aya kotia mosep kende ngai oyo toza na eza nani apart ngai nani mosusu. Est-ce que pouvoir à Congo ezali kaka mpona bato ya AFDEL to bato mosusu? Est-ce que bato nyonso tu ya opposition bautaki AFDEL te président? AFDEL eza alliance na yo moko eza na kati kuna. MPR aloba déjà que c'est un parti état mais biso toza parti boyete AFDEL eza alliance biso tant toyaki na alliance militaire mais tokuti na kati bino bandeko na biso bapropre bana na biso bandeko na bayaya balek tosali eboke moko mais na kati kuna ezalaki incompréhension ya koyeba AFDEL eza nini mpa totikala ta koexplike mokolo moko te. Il faut épuiser mayelo wana toza nayo na biso toyeli boyeba déjà ke mouvement oyo eyaki ndeni neutaki wapi na nani asalaki yango après quelques jours nde bokoyeba déjà ke esili boye. Mais président bato mosusu bazali koloba ke bokima kosoutenir mwana na bino mwana ya musée Laurent Désiré Kabila mpo apesaki bino baposte te yango bokenda kokóma na opposition président yo lobini. Soki biso tokimaki koma akomi ti lelo so tokimaki ele alinga osani na nsima koboya kopesa bino baposte yango bopanzana bozali ebele me bosutokima ye ndenge nini bitumba nyonso omona ye akei bitumba apart ntango azalaki militaire azalaki chef d'état major des forces terrestres nde kuna tozwaki azala président ya mboka oyo kokamba biso nyonso na bapapa na ye me tokimi ye ndenge nini bitumba nyonso wana mokolo nini oyoka déjà ke tokimi ye na lest na bitumba kuna na lest. Bon, opposition. Et document ni laxi que toza na opposition comme ça. Mais yemo kozolo ba président. Nazala ndaka na sima maloba. Na pesa ki maman que il y a deux formes d'être l'opposition. Il y a l'opposition réclamant des postes ou partage du pouvoir. Et il y a l'opposition qui donne les idées. Oh, il y a corrigé que maman awa ou bien papa awa bosani. Yo za ngamboni. Ngai nazali au milieu du village. Parce que nao etukutaki opposition nde biso toyaki po to sauver bango. Soki biso tozali mosika na bango to c'est le contraire. Nao yaza na pouvoir mosusu wana batikali. Alors tango babundisi l'État moto asalaki déjà effort ti lelo eza ngai na efe na lese ntango bake na sensité moto atikalaki déjà na sous contrôle nyonso ya terrain mpo ya surveiller mboka eza ngai mais omona déjà ke ntango basilisi sensité omona ngai déjà nakomi ou bien ye moko président ke non tosilisi poste oyo nde ya efe na lese ou bien réclamation oyoka yango jamais. Ce qui veut dire que mais comment que vous avez déjà mon collier pouvoir et au sein d'un pouvoir de mi va passer encore moitié. Président, tu dis quelqu'un qui a la vacances poto moni mako ya bino ya opposition autaki kosala autaki lancer une nouvelle classe sociale et politique. Président ya parti politique ya ba travailliste mwana mboka Steve Mbikai. Oui. Par rapport ya makanisi na ye ya lancement na ya mouvement na ya sika. Makanisi na yo ezali nini? Bon, pour lancer le mouvement, c'est qu'augmenter la force, les autres force, et si la force est singeli, il y a beaucoup qui se maillent ça, la manière dont le peuple congolais cotisé par mois $1. Ce qu'on a dans le colléga ou pesicaka. Donc, ah, il faut que c'est pas ça la compte bloqué pour l'élection là et comme mato mbongo ezate yango na tokende mandat babakisa yango abaki que non peuple congolais a cotisé $1 to se préparer déjà en avance. Oui, wana nazoyoka vraiment akoki koloba ke lelo mbongo ezali te soki tosali ba élection municipale ndenge azomema biso train eza déjà vitesse
soki tosali élection municipale lobi akoki kolobaka mbongo eza société tozela na 2017 yango alobi bakongolais tozala déjà prévoyant ya koyebana kolengela déjà $1 100 millions d'habitants tosangisi mbongo nyonso wana topesi seni mpo seni abongisa élection mama oyebi mbongo combien seni azwaki na 2006 sur 18 000 candidats députés mais azalaki na besoin ya 500 places seni atikalaki na combien azongiselaki bino te yo ozali mama azongisaki mbongo te toyebi alors eza wa mbongo wana de boyebi déjà en 2011 sur 500 places qu'on avait besoin il y avait combien de candidats plus 33 candidats aux élections ouais bafutaki 50 000 dollars seni aza na combien na caisse na nyongo ya bakongolais ti lelo bato balelaki mabe contre monsieur l'abbé Malumalu oh Malumalu asalisi ma élection ya mabe boye injustice est-ce que mbongo wana omona mokolonile Malumalu apesi bino ke nazalaki na compte nyonso ezalaki autant nasalelaki autant etikalaki autant même 100 000 etikalaki yango omona yango qui soit même ndeko na ngai ngoyi mulunda omoni yango tomoni te mais au moins que soki bandeko balingi kosala entraînement ya kolakisa koma kozala moyibi wana mbongo bazwa bapesa na seni mais kolela te ke seni ayibi parce que soki oyebaka moto azaka moyibi bayebi ye mboka mobimba aza moyibi oyo bengi ye ke bon memela ngai ntaba oyo epa ya bokilo na nga na bakongo baza na besoin ya fete kuna soki adevie nzela apres ofundi ke moyibwa estce oyebaka ye te ngai nakoboya kopesa 1 franc wana po bapesa na seni soki eza ndeko mbikai ye nde alingi kozala na motema ya malamu kobongisa élection na kopesa ye président tozongela nao likambo etali opposition olobi maloba moko olobaki alobi ke nazali rassembleur lelo toyebi te soki opposition na élection ezali koya bokokende kaka en ordre dispersé kasi ndenge yo obimi prison bozali grand homme politique ya mboka oyo est-ce que lelo okoki kobima comme rassembleur osangisa bandeko nyonso to ya opposition mpona kozwa primaire na opposition avant ete tokende maponami mpo tozala na candidat moko olie kozala na bacandidat ebele merci ezali mission ndenge opposé nakanisi eza eloko ya kobomba te conseil gouvernement na kati ya l'état apesaki ngai avant nabima le 14 février nakoremettre ngai document na maboko le 14 mars après un mois conseil ezali ke sangisa mabota nyonso baparti politique société civile baeglise nyonso esangana na initiative ya ngai eza conseil très grand ce qui veut dire que na oyo nazalaki na ngai na oyo leta oti kopesa na oyo opesi ngai conseil esali eboke moko force mais bopesa ngai temps ya moke kaka tokosangisa bango nyonso na kimia mobimba ezala opposition ezala pouvoir ezala société civile baéglise d'ici pe avant même toute élection okomona déjà que rencontre ya kosangana ekozala très très calme d'ailleurs même bokozala na besoin ya élection wana te otriche me bato bazali kolobaka ndenge ta ekomi deja mokuse boye na makambo ezali koleka na nsima ya maponami lokola baélection yango ekozala nango te lokola opposition majorité présidentielle société civile bino surtout boyebi na bino ke élection ekozala nango te bolingi bokosa peuple yo analyse na yo ezali nini oui c'est vrai kokosa peuple eza te il est clair que ezomonana déjà ke maponami ekozala mbangu te ndenge baimage wana bazosala mpo ya kokalme population à vrai dire maponami eza nanu temps parce que ce n'est pas
Merci beaucoup kolanda mwana mboka oyo alobi Eli Kapenda alobi ye akosa la passation au pouvoir na Kanambe yende président ou akoya autaki prison totala ndenge avenir réseau ko réserver le biso. Alors topesi vieux Serge Kubakuba représentant légal ya Eli Kapenda na yoke ba salam vraiment merci na routine na belema oyo. Félicitations à Cardinal Mosengo qui dénonce la dictature des génocidaires rwandais alias Kabila et lui explique ce que veut dire la démocratie. Par contre, le pasteur y a l'église soi-disant un réveil et comme mbongo baliaki akanyaka et comme si bango biloba loba. COP 21 à Paris, les acquis vont réunir salamaki sur le climat. Alors Congo continue toujours comme ça la Sony. Sur 300 délégués au Bayaki, 275 Bangoulou portés disparus. Des rebelles burundais, rwandais et tanzaniens, bakangi bangona ba carte électeur ya Congo na est ya Congo. Alors, tomoni mbongo ya bana ekomi ko bomisa mabala, ekomi ko kabola ba famille, eloko comme si biso na ba chrétien ba tomber na kati ya piège oyo ezali mawa mingi tokolobelango semaine oizoya. Alors Mario alias Kikwata a salaki vidéo à Kosibino ke alongoli Marceline Congo Bololo na TV on les sauté. Alors lelo samedi boye bango que le 18 décembre Marceline à 18h50 à koleka na Ben TV na Sky 182 live. Alors été abino nani azamuta lokuta nani alobaka vérité. Pe na Manchester ezobalisa samedi à lelo le 18 donc le 19 lelo sur le 18 sur le 19 na bosa une date le 19 décembre bato bazobala na Willy Motopamba na Géraldine bazobala na alors toboyi bato bakota na basaki ya minene oyo bayaka na basaki pona koyiba ba whisky ba masanga komema bateke we parce que CCTV to kotiango tina sa bakiti tiwapi soko meki koyiba masanga oleka na breaking news. Pe lisusu sengeli boye ba l'invité n'invite pas. Soko za invité te alors vraiment ko yana yote soko za invitation te ko yate to komi ko kamwa na poto ba komi ko yiba masanga ba mwana nyo surtout ekoleka na breaking news parce que l'invité n'invite pas. Na breaking news to sukisa na koseka vie mive John ba tutu ba yebiye vie mive John azaki yanki akala na matonga na ba yebiye. Alors mutumoko jomoko boya matonga bali mwana mive John. Alors asa l'erreur a comme kubeta mwana mive John. Sangoye tit na parler que mive John ba beti mwana nae. Abibo ngana lobelo moko te petio na omona kaka. Nzambe pe ala la raté na ba pokwa mive John azokende na matonge wana azokende na VV Santerre amona pe mbala moko mobali ya mwana na azoleka bengi petit yakao. Yo pona lapisa yo ko betaka mwana nanga post topé ko betaka mwana nanga makamna ko sala yo lelo ikotika la histoire. Alors mutu wana bandaki mbangu akima mive John mwana nepe ba stopa ko beta do soko bali mwana yanke soko zo memena ki yanke osuka na ki yanke pe to lobi so to zongeli na Manchester bazo balisa to boyi mutu ba invité ki yo te oya to boyi mutu oyo bazo kota na basaki ya minene basaki wana minene ozaka na poto po ya koyiba whisky po ya koyiba biloko alors ba CCTV ozala partout soko meki koyiba tokolakisa yo na breaking news tolobaki ete Marceline Mido Congo Bololo na pointe lelo 18h30 samedi 18h30 na Ben TV na Sky 182 bromona alors Mario a se justifié pe tolongoli interview Marceline asalaki po toboyi kofula mutu to répondre mutu te petit siko ata invitation moko ya juge convocation zo ate breaking news